Bandeko Moura de la presse, après avoir kozwa makofi botala likambu oyo ezali kokwela ye. Sima. Po bandako batu nyonso bayebi te. Nga mutu bayeki ko patrouiller nga bakiko patrouiller nga ti ba place na fanda ba place nyonso na kota ba patrouiller nga ba place nyonso na zalaka. Enzame na bolingo na nazaki informé na nyonso. Bandeko informé nga nyonso ezoleka nga nazaki informé. Donc voilà nga na sime makambebele. Ndeti nga batinga ntete numéro 1 mutu ba luka na Kinshasa lokwa nga azate. Mutu ba luka na Kinshasa lokwa nga azate, je suis étonné na oka journaliste mo abia zobanda so na mutu mo boy. Anda so na leketu bazolo ba makamba onka ndenge ezali ba porter bino plainte leketu abi surtout ye kutu mura yende pe la benza. Et quand musinga donga batinga ntete numéro 1 nazo ka modika monga o batinga ntete numéro 1 ye émission na tika ko sala émission mo côté na tika ko finga mutu na émission te pour na miniature. Et puis ce qui est plus grave, en tout cas, Congolais a moté mamabe. Congolais a moté mamabe. Comment fait-il que sala et l'eau quoi boye? Oti qui biscuit nous va porter baninga plainte. Toi na ba place nous va porter baninga plainte ba grande instance des ali ba parquet zali. Ba pire zali oti qui soto qui na ba tout et si ka funda ba criminel. Mais non Congolais a moté mamabe. Congolais a moté mamabe. Au fundi baninga si ka funda ba criminel et pourtant baninga ba criminel c'est ça makamba YouTube. YouTube, tout le monde a simaka. Tant que je suis côté dans le monde de YouTube, il faut assumer bêtises. Il faut assumer ma finger zali. Il faut assumer ma kamba solo ba finger za. Il faut assumer ma kamba ba finger le côté za. YouTube ba kangi sarate. Hein? YouTube est en déontologie, YouTube est en principe, YouTube est en ordre. Bon, on a la télévision, le so bolini logique. YouTube est en kabo, YouTube ba kangi sarate. Puis on a YouTube de ba kangi sarate. Na YouTube de ma kamonate. Na YouTube de bikete so ba finger so ozana makoko répondre mutu na to tiki asali nzana lipa bo kumba été. C'est tout. Na YouTube ba kanisa mutu te. Et pourquoi na niveau kanisa mutu et si ka ba funda ba criminel ce qui est plus grave. Ndeti nga na temps normal na nga pena na problème te. Ndeti nga na nga ko se présenter mais na hôtel sko par rapport à place ba fundeli eza ma be makasi. Ba kena biso likolo. Porque funda biso place ba criminel to salini. Et le bino ngata mania otalité que na otiko kufela mama. Ok, vous foutez la place à Bongo. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous foutez la place à criminel. Moutaza criminel na YouTube, azate, moutabomi moutna YouTube, azate. Et ça, ben, miso to sala yazara classe et kendara Bongo. Oh, il nga font la mbanga le bakaza Saint-Nan. Et ça l'a raté. Et ça l'a raté. Et ça l'a raté de tinga na zana infraction morte na zo ko apprendre que il paraît. Ceux qui n'attendent ceux qui est loco, ceux qui paient. Mais non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a un temps où il a fait ça de 8 journalistes pour que vous portez bango plainte bongo. Et ça la maraté la mboka nini za bongo. Il faut mon année bazo lukisanga le corps criminel. Ba comme na niveau ya kokita place na foot là 10 ans passés. 10 ans passés c'est les cas na longwa. Mais ba comité na niveau okita kuna pour ba se renseigner place na koma. Mais non. Attends le criminel on peut ba lukaka bongo te. Mais je suis très déçu au monde que bobe se bambo pona uluka ba ninga na bino batu boy. Pende tinga na likamu na salité. Na so asimeka video batmo basala ki mais ngande tinga mbona yebi makamona ndenge bani. Ti bazo expliquer nga ba olo bakiyosa makamo izo leka na dossier boy. Na sa ke tourner pour na satana ite na ko se retrouver na dossier wana. Ngana yeba ka ke za dossier monsieur mutu mona finga kala apporter nga plainte na yo yo boy. O dossier mutu mo. Na ngamona tombo ba pesa information na sala eni na vie. Na sala eni na finga ye. Non na finga ete. Na finga eloroni. Na tanga komone na télévision te. Na tia photo na ndinga et na tia titre na komone na ndinga mabete. Kaka analyse yo tiko leka awe oya makam na sala ki na zo ki soki photo na tanga ki pe ni komba mutu na analyse ngo. Na ndako lobela ka jisa makamba fali. Na tangi na koma mutu te. Yango ne ba reporter nga plainte. Mais non Congolais sa motema mabe. En tout cas Congolais sa motema mabe. Congolais sa motema mabe bo lingi ba ninga te. Oh, boyo lingo liambonga YouTube na facilité ba poto buzoba te. YouTube eza mama bongo te, YouTube eza o liambongo oyo ke lengi ba poto buzoba. Oh, YouTube ya TV te. Oh, YouTube eza ozo liambongo. Ozo ke lenga mbonga YouTube ndongo zo lia sakanda na buzoba. So lingi buzoba te kanga chaîne YouTube parce que mutasa ka au moins na minute ya mutasa leader eza ka mamile la. Ana temps ça YouTube te, ana temps ça faut compte YouTube te. Asala ne pe makama YouTube te, asa intéressé pe na mama YouTube te.
ya mo mona azaka plus respecté na ngo za fota mamile la tia la miniature aba na osala mamile la ana osala analyse nan parce que c'est respectable bino so bokota na monde YouTube bo satana na buso ba tolbele bino boza la bienvenue et les bienvenus na monde à clash to kosa kite o bino bokomo luka bo lobisa sur internet pour la temps normal bokomo luka siko bo baye ba bino na internet bo lobisa internet ba ka mutu mo akansi une affaire de 8 journalistes na mbala moko na idée nini ozwa base ya ngwana ka supporter ozwa base ndeti ngape na bo na finga na nga mutu na finga yote non c'est retrouvé na liste batango ndeni et puis bazola ba ke yonde ba tia en tête numéro 1 okosi mwana pe okosi ndeti nga numéro 1 nini Undire nga ne mutu mokonja biroko ya batu nyonso bafinga na YouTube alebo zo ebo tia numéro 1 ya okosi nga atira autant comme une émission na ngate na tira autant comme une émission na ngate je suis étonné yo mona mama boy non je suis étonné yo mona mama boy et pourtant na jour émission ya film na film eleka nga na zalate na yebi na ngape émission ngote nga kutu ti bazole ba mama émission na ba kutu eza saratola et à saratola mba okanga pon tu sais ti ba lo ba kyo dossier za kuna za mutu moko afinga ka lo ba ki mama na yeba écoute que c'est émission film na film nga na lo ba non wana za dossier na biso te za saratola mettons ba yo lo ba ke wo bino nde boza kuna il paraît mutu moko alobaki boye il paraît néné à ceux qui néné à celle qui émission boye oh pour ce qui néné à celle émission et il faut que c'est individuel bakanga mutu babi les propos tennis ça n'engage que la personne alobaki yoko biko kanga na mutu ayambaki néné ya na bato bafana ki pembe na néné ya na biso ba innocent to zaki te to cheka ba titre na to cheka ba minati bo comme na ko lo biso non ça sens te un sens te quand même l'opé faut ça toi un état de droit bakanisaka batu bikangisela te état de droit des alliés ezalaka te olala olamu kozwi mbongo no lekozo sa mukusobi te tika na kokopesa bana lukaka batande ezo des sens te toke pa tozonga ndeti leke tsa salaki émission ni leke tsa salaki asalaki émission ni oh c'est ko kana biso kala ndeti ngapela ndeti ngati na oloba bonga oh c'est que yaya ngakana ngakala po iti akikozwa komona ngaki otanga pe oyende numéro 1 na bango numéro 1 na biso na bango na ndenge nini l'émission nini on va retirer numéro 1 mais non et simbate o eza ko o luka YouTube loba eza ko ngi o lobi sa siko YouTube pona minute za na bezo pe na YouTube lobe ningana ningana pe po ba tunyeso yo simba na ba faux poule o simbi ba faux poule o ba poule yo simbi ya mabe mutu loko ngana tika nga kozana ranki na otena tika nga problème na otena mona pe loko ko sanganga na otoza ba problème c'est parce que to fanda te to solo la te to lia te to tele ba même pas seconde ngana yo jamais to kozana ba problème na sala ngote nyona loba mabe na komono te na loba mabe na komono te so yo ngana fandi na banota nga komono ponga na tanga komba batu ngana yaka mobima na loba ngona sima ngama Mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, bandeko, boyoki malamu makambu oyo ezali koyela mura de la presse. Alors, na yebite soki maloba lobi ezali ya solo to ezali kaka buzz. Mais, en tout cas, biso toza kotala kaka tozali kolanda soki réellement Nana Boduka a porté 15 personnes plainte to 5. Et puis, na yebi tinate sokeza ya solo bataillon ya ba police to ya ba soda ekende koluka bango na modèle bongo. Alors, lokola biso netinga na zakunate na yebi pete sokeza koleka po sokipe eza kosala mabongo moyen to yeba ezate pamba te to moni image te to moni pe eloko moko te tozo yoka kaka oyo baken piana baza koloba
oyo bamura de la presse baza koloba me na munokwa nana boduka nanu toyoki eloko te to na ba oyo mususu balobaka kaka to ba témoin oyo bamonaki ba policier bazoluka nanu pe tomoni bango te mais en tout cas oyo kosunga mura de la presse asunga kaka pamba te mutu moko te akosepela rando to randonnette moko akende na esika ya pasi na sukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.